mais vie privée mutu nga okota te oyebe sika banda te oyebe sika ndenge lelo na ndenge akotisa mabele oyebi te eza neti wera na jibe bafani kandi basani osoki sila otamwana nzia babake mwana elombe soki pelvi otamwana nzia babake mwana elombe monike ata lelo boswa na bobunda bosani baozongisa bino kaka esika moko après koya kokufa na ye les jours baye kotala ye na ndako bapesi lettre alongwa président ya groupe sans souci oganga oyo agangaka nde akweyanga o ndekotisaka ye oma. Bonjour Maman Lolita. Bonjour. Bonne santé. Santé zalongo bien ngolo nzambe. Maman Lolita ne kombo na scène. Wana nde kombo na nga scène mais ndako Laetitia. Laetitia, voilà. Laetitia nani? Laetitia Mpunga. Mpunga. Wana ya mboka ya Libinja. Mpunga. Mpunga ya relo ko ezelengi no? Ah voilà. Omoni ke so botongi nga na wakimongo ngapi na oyoka. Vraiment, ton sepeli kozor lisusu. Merci. Vraiment, bonne santé. Santé za moi muke bien grippe kandezo beta. Eh kotiki la nga ngote pardon no de Jésus. Maman Lolita, ozaki bongo na groupe sans souci, non? O lelo poudre de chasse akambaki pe a son ami epakei etika na maboko amboshiro kinzonzi. Nini esaki ki okite kuna? Bon, nga esaki kena kite wana le moko consulat azaki sans souci d'Afrique. L'air a kokufa nde na quitter na kitaki na 2014, 2013 2014. Raison no ezaki. Bon. Toyeba te to fandaka pour la biga suspension indéterminée. Yo sala no elo. Lo côté. Toyeba bit na ngote nini te ti lelo pe toyeba te na balomboto na bana biso toyeba te. Conscience na yo moko et reproche que no elo te sa epexeli mo bo président epexisa bino boge sa. Et l'autre côté. Indéterminé ka. Indéterminé. Ba benga pe binote. Nozora mukano. Ozora mukano okende wa. Nde nazwa mukano na fandaki na natanda pe na ekinde na groupe ya président JDK Muyala. JDK Muyala. Abenga nga pe lokole invité mais na ekotikala. Ekotikala. Wana skoton besoin suspension indéterminée à l'époque à cette époque là président Marazaki. Président Mar Azalaki abanene on ko jouer té. Et après tant ayo sala groupe pour solliciter. Mon là ayo sala groupe c'est trop dur ko sala groupe mais ayo solliciter les anciens. Aza président ba les anciens bato nyos ba longwa na groupe sans souci. Ba ancien de tozasko na ye président Omar. Wana bolengeli popo leka na média. Popo leka na antenne A na Maboke TV. Wana bossa l'affrontement té. Groupe sans souci etikala na antenne A. Bino boyeli sous na antenne A. Oui, antenne A mwe solliciter ki biso yango to yaki. Oh yaki si bo banda déjà travail. Tozo banda kala mingi té dans 2 semaines à kala mingi té. Mais quand même avec le président Omar ils ont promettre. En tout cas pour le président Omar ba chapeau belé il penza a mérité. A mérité que za président. Vraiment. Lobi to yo mara msuste le commissaire. Ti. Président Zadou atabana basali mabe ya ba ko comprendre bana na ye. En tout cas azapa na bolimo bana na ye. Ba pona nga na sepela ki nango pona nini lena lekaki émission. Na mona koto bazaki contre koto bazaki pour koto bazaki contre na yebisaki bango nga bi non. Tolinga te tozala contre tozala pour biso tozala bomoko. Pourquoi azope sa fierté ya mboka na biso. Akei kuna ba Nigérien bazali ba mboke belé ezalaki mais les ba poni ye pour aleka na concours wana poza trophée a mérité yango to baki ke biso kisha nani kini nde to kozwa trophée wana. Ah oui. Voilà. Maman Lolita na sima rozo ango to mona ki bato belé penza bazaki ya rosepela plus ba fan mais yo étant qu'artiste
donc étant que bino artiste na maître bino en général non to monité bo kende ata to pe bo benga tande ko na bino to pe bo passer message mais yo quand même oza courageuse ya koleka ya koloba que oye penza o pesa ndeko no ba félicitations nga pa na pesa ba félicitations ebele courage continuer quand ndengo zo sala zala na motema munene ata ba fingi ata ba lobi zaka na motema munene ba ba kezana motema bo mama. En tout cas, félicitations à Ndenge aux Biso trophée wana. J'ai assis là au monde en Gondé. Bon. La scène. La scène. Oh, il joue bien la scène à Joanne Mbala Moko, un groupe pivotante. Tout ça qui n'est Nzunzing Moko. Oui. Tout ça qui n'est Nzunzing Naba. Nani, papa. Qui? Papa Tchakala. Non, on va boire Kelimbasu. Papa vit de loin. Papa vit de loin. Tu sais, papa vit de loin. Papa nani Soudiata. Hein? Tu vois, aux hommes qui sont jeunes, akendaka toujours na bain, ya pour na kate. Akendaka toujours na bain, bozo jouer, bozo à l'aise. Ce qui est comme mateza mati, ce qui est okiteza akiti, mais il est toujours en mouvement. Ah oui. Vraiment. En tout cas, outi ko soulever le moko masolo papa vit de loin awa. Boni papa vit de loin sikoyo. Zambazo sala. Si aussi temps ya sola na ina téléphone. Non, 18 ans sola na été net ngapa non na 8 ans té. Lokuta mabe non na 8 ans té mais au fil des musiques aux autres na ka santé ba bisco ça va un peu. Kala mingi té bo mona pa oleka na ba TV. Mbaso wango euti wapi kana théâtre to pene. Est-ce que tozo ebate soki bambanda nde babwakeli ye tozo ebate o babotoli mwasi oh papa vide na babotoli mwasi oui makambo lo boza sérieux oui yango bobimisa makambo bino mona plateau na ngai ngana tuni na ngai yote ngana tuni oka santa papa vide lo mbaso euti wapi omoni yo mo bilo soulever l'émission bozo lande au moins il y a un bilan soulever l'émission. Biso to yebi papa vidéo botolier mwasi. Nani a botolier mwasi. Bon, comme un garçon de nazo e batenda zuma sa papa vide loin. Après que zo sa papa vide loin, nde makamwani komi koyanda ndenge babwakeli yemba. Yo kiko yoka tope au moins yebi to moni pe na misu. Ezoleka tina ba média yozo omoni yango te na ba chaîne ezoleka en tout cas nga vie pena privé ba tu penza so mutabeti te na yeba na ngati yango na biso na nyonso to aka ndenge moko siko poyo no za mutabwa voilà leto yobi on a lobby o lobby ko joua na papa vidéo donc quand même bozaka na moi relation na papa vidéo na ndinga entre chers collègues ah oui chers collègues voilà siko papa vidéo azaki marié légalement to yebi na ba pasi na ba poison ndenge zalaka et puis ba soignaka e santé komaka moi a diminuer pena perdre santé to yebi ka bala moi si na ye molonga ne bazaka na na kati ya ndako siko nani oboto lesu moi aussi longtemps papa vidéo na prononcé divorce te ah bon papa vidéo na prononcé divorce te mais moi ça déconne ah sani oyo kota na manja mame pelato pona oyo loba makambo epa mukama toke prison na ndeni mukama tete mukili mombese ke papa vidéo azali na mwasi na lisusu te so la mission na salaki na mama manire maman Rachel okoyoka na lobaki yango siko papa vidéo azali epai na ye moko ndenge azo souffrir na mbasu boye mwasi pasa côté na mwasi pasa côté na ye asa siko kuna zana bana ba olandela ye to pene ya zana bana na ye pourquoi zo zalaka papa vidéo mbasu ye nyonso yango tozoloba asali mukili nini yango mukili ezala nga malamu te yo moko batela nzoto na yo mais confier ka na nzambe da obatela mutu mukili ezala pasi siko to prouver que nde balobaka ke entre bino na bino ba artiste bambasu na ba poison ezali pour musala papa vidéo asala ezalaka yango musala salaka yango wana mais ezali nango mais en tout cas na yo kateke obacheli mutu boy poison boy apa koluyoka ya papa vidéo o musuto yoka ke zata musuko ke te cabaret ko sala boy ko sala mais ya poison en tout cas
otoyoka ya papa videme bana baloba makambo keteka ba toyoka kaka ba artiste bagenda oteka ba toyoka kaka batekela yango wapi toyebi pete po biso toyebi bato nyonso bakangaki awa basambisa ye bango procès na télévision eza ba Isaac Kabakaba bato bayibaka bamoto bato bakidnapaka bato babibisaka barein bazo ebele place wana bango bakataka barente bakidnape azwi bamoto ope bakata mpe barein kuna baboma mpe bato mpe bazali sikoyo biso toyebi na monde théâtral ke baartiste bosalaka mosala na bino ya théâtre toyebeli bino te ke na sens ke oyo bokenda oteka barein babilo moko abongo bino nungunungu wana ebiteli wana nde nungunungu ebimaka nango kaka me toyokaka na biso kaka meno namona na nga te toyokaka kaka basalaki boye bon les on dit ya bato ka balobaka na bango mpo basepesa minoko siko mama Lolita poani motuna na ngeza na monde na bino bovanda kimia te poani so balobi te bakoseli moninga makambo bandeko na biso mosusu bakufa bakosela bango na bamaladi oyo bazala nango te oyo bakota na kati te bakutana na médecin te bapesa bango résultat maladi moto akufeli te pourquoi siko na monde na bino ezalaka bongo alobi akei azongisi akei bato mosusu balingaka bafaire voir tu vois bamona ye kaka aoloba siko nga lokwa nalinga polémique te nalinga koloba te naza ta mosusu bamona makambo ya bato natali na miso naokipe yanga vie privé na nga mais vie privé motu nalinga okota te po oyeba esika banda te oyeba esika ndenge lelo na ndenge akotisa mabele oyebi te siko lebo oyebisa biso tokoloba siko na paa kwedi ye pa akufai na maladi ou bien ndeni te mais ça normal moto abelaka malaria nini nyonso mais oya biso baartiste bacomédien tolingi bilobaloba totika bilobaloba ezalaka bien te mais apparemment côté mosusu bozo akize bafani oyo te bafani motu bazoloba badivision na bino mpe bafani motu baokabola biso bon eza neti wera na jibe bafani kandi basani mais bango na bango basala nini bayokana basololaka eza onga likambo awengeti lelo motema mabe ekomi vis-à-vis tomoni awa avant ndeko na bino sila zwa trophée Zikomo tomonaki bandeko mosusu bazalaki koloba ke biso tovote ete mpo toa na tendance boye oyoka ape lelo ke théâtre eza divisé ekomi ke so oza bacook te seke oza na ngambo mosusu bon ngai mpo na nga mpo na constant na nga nayebisaki bango baza bana tata moko bana président elombe olia kokabola ye ekendaki ezongaki baza bango kabo moko inutile po soki sila otamwa na nzela babake mwana elombe soki pelvi otamwa na nzela babake mwana elombe omoni ke ata lelo boswana bobunda bosala nini baozongisa bino kaka esika moko toza neti biso ata tobi ke tokabwani mais destin na biso balobaka bana sans souci likambo bato baotuna mingi osoleve kombo papa elombe olobi bien si aza mwana papa elombe Belvi kandi mpe aza mwana papa elombe sika bato omoni si bisalo azwi trophée Zikomo award bazalaki kozela papa leka lobata liloba to mpe groupe simba mobimba mais ti sikoyo tomoni kimia yo moto ya groupe sans souci kutu nde obengi oleka mpo félicité ndeko na yo bon toyebi te baprojet na bango peut-être baza na nzela ya koleka mpo baloba toyebi te po avoir kezwa trophée ezalaki baobendana mais papa pa lekaka teke po aloba be agangela bango asabo atikaki na bana bazala bongo mais toyebi te sikoyo le mwana zwi apesi fierté ya papa na ye te soki papa na ye alakisaki mosala te eske ainga azwa trophée wana ainga azwa yango te eza fierté ya papa nani et puis ya mboka mobimba parce que meilleure actrice d'Afrique centrale sikoyo trophée oyo bato mingi baopesa baconseil akende otika ngo na ministère ya culture et art po bamema ngo epa président de la république makanisi na yo okopesa susile eza nini nga mpo na nga andima eza bien akende opesa ngo bamemela ngo président de la république ye nde akozala compense ye nde bakosepelisa ye nde akosepa mpo aye na eloko moko ya motuya na kati ya mboka na biso baartiste tozwaka na biso batrophée ozwi trophée ozwi boye nga biso mpe na groupe sensi tozwa trophée na biso omoni ke ekendaka nango kaka bongo malembe ti ozokende mpe opambwama tozokolaki tokasi tozalaka osala misala théâtre ti jusqu'à te bapapa kwedi bapapa masumba bango wana bakomolemba déjà
po bandi yango lelo ta bandi yango lembaka ata postulé lisusu azwa makasi okeloba na assemblée nationale akozaka makasi oui aza makasi mais là comme déjà na assemblée nationale ta so pexé koleka na ba théâtre ndenge papa elomba leka lisusu te tu vois sokotali aleka na Maboke TV na ligne na ye moko alobaka komoleka siko mais l'air ezaki l'air abimaki titre na ye ki avocat en tout cas abanda koleka lisusu te sikoyo etant que moi nakoloba nini pe na papa elombe vike ke papa bana bando ndongo na zotala nanu mwana pas mwana etange mwana papa nzoko alembaka ba minu na ete wana baza bana zongisa bango na nzela te ya bango bakozonga baza kwa ba enfant prodige bakei bazonga kana sa makolo na yo baza bana na yo kangisa bango bazala esika moko po fierté na yo etombamaki en tout cas po topesa biso nyonso topesaka exemple kaka bomona groupe Simba te bomona bana papa elombe te omoke lelo so bike bapanza na bakende bwe voilà na papa nde kokita mais lelo groupe Simba etikali so exemple te apparemment po ba audio ya kotonga baninga ebimaka na groupe Simba bon wana makambo kokabwana ebimaka na groupe Simba to ebaki groupe exemplaire esika basi bazali atongaka mboka te esika basi baza totonga mboka te na koya na lobino likambo tamusi ya biso mbaleza secret yo ke betela wana koloba te wana paseni omonenge kendaka mais so ozui secret na moko meli yango bombi yango nga conseil na pesa ata musu baninga basi soko yoki problème oza na problème na yo ya ndenge nini en tout cas zwa camarade na onde ezala douche ezala toilette obeta masolo obeti masolo na oka wana esili pe sili babeza rappeli mo malamu te ya koloba obeti ka masolo na o se concentrer bi nzambe talelanga boy sala bosa la obeti neske mire ko bimise beta libanda esuki ka kiska yo zala ki yo moko mais bazo pe baninga azu pe moninga mo a partager likambo solution pe mona na mabe eza nango problème te to zo rappel baninga ozu solution mona ni meza kaka fin de fin ebimaka kaka Maman Lolita na monde nzonzingo komi na niveau wapi bozana président Marie bon moi bokota susu nanu nga pina monde nzonzi na lingango te olinga monde nzonzi te poani bon avait dire penza nanu penza na kota na ben wana te mais ojuwa na nzonzi na zuwa na nzonzi bisiko zaki na basila bisala boso ilelo SB lobi benga yo eza na problème te na ojouer siko nini esali ke yo lobaki osepela na monde nzonzi bon monde nzonzi eza monde nde tosanganaka eza balobaki basalaki yango emo pe tosala ni to evita ba monde nzonzi on pe komaka babwakelaki eboye basalaki boye basala bazongaki boye yango ne koma tamusa bimana na nani na manager wana tamusu boye yango wana ba pese ba role mo blog on skonde ezala nde boye mais so benginga na jouer na tomboli makona nga na sisi ko jouer na gumbi mkila na nga na zongi ndako mais soki pezaka bongo décision zui ke babengi yo tomboli bilo no zongi ndako pourquoi pas kasi wa accéder ngo pe chape mutu oleke olobezala ka pona ba groupe boza balobaki ekendaki ezonga ezanga akati po bisika baza mambo ezanga akati siko elo nini ebangi so parce que boye komona boye eza kwa ozo étouffer carrière na yo bon nazo étouffer carrière na ngate babingo nganzambe la ebetaka na osala combien de temps déjà depuis bandi théâtre j'ai 23 ans 23 ans la carrière c'est pas peu de choses si la 25 ans ou 23 ans bon toyebi ke mbuma nyonso na nzete etelaka nzela moko te sikoyo ozali Maman Lolita ozali artiste 23 ans de carrière oza mokiete message nini okoko pesa pona bandeko la msoza que babosana Maman Lolita mo boy po lelo to komona pe sélection mo boy salami pe bazio pe na casting po bata groupe muyobe gauche kutu lelo bafongoli miso ba komi ko leka pe batu bakambu bactère na actrice ya groupe muyobe gauche lelo ba komo sala pe na ba YouTube bandongi voilà message nini okoko pesa pona bato pe na ba komona ki na role to chama Lolita bon message na okoko pesa ezake so Monique ozana rôle ozana ke atesi ko na kocha Maman Lolita n'hésitez pas benganga na ya na jouer so Monique ate côté Simba te pas de problème mais malembe babita nzambe ya kanango malembe ya batamukinde ya kamba to welela kango te kolo ngonge ko beta en tout cas
na ozala soyez les bienvenus. En tout cas, apparemment, c'est comme si on a mingi toza timide. So na scène osuka ndeni mingi on se sent à l'aise na rôle ni so ba pesio. Bon mingi rôle nyonso na jouaka. Ato pesinga na jouer tiel na jouer. Oh, tika bon. Tout na jouer. Eh. Na pona rôle te. Ni ne simba ka pa na groupe sans souci. Bon, so ba pesio mo za otala ko zali. Na ni bon, ya ba na pesanga ba rôle nyonso mingi ando pesanga ba femme mariée hein. Ah. Femme mariée, tamsule ke mama Chako o mona ke. Au soulever point Mama Chako atika biso okenda Mama Chako Maman Lolita lelo vide tika la lelo vide en tout cas sembla tous mais puis c'est surtout cause maman musulu wa Mama Chako en tout cas vide tika la penza ya munene apande to tika na mama bipendu mais en tout cas Mama Chako vide penza etika la na groupe sans souci. Sur le plan scénique, Mama Chako azaki o jouer. Les hôtel artiste ni no les sotali azo jouer bikero Mama Chako. Nanté. Bon, nanté. Donc aza irremplaçable. Nanté. Bon, Mama top ndazwaka moi mke. Mama top. Voilà. Mama Lolita. Oui. Ndé marambo théâtre zo kendela. Et à l'époque obino banda qui 23 ans de carrière na lelo. Évolution ezali tope kokita. Bon, ndenge to bandela ki na lelo évolution ezali. Évolution eza pour nini po mingi bakomi na ba YouTube, mingi banzonzing. Tu vois? Akosa ba osala ba so remarquer pa et comme bana mikende bakomoleka leka mingi na ba TV. Mais o ba bazaki ba ancien penza ke akoza ke bozo lekisa pièce zo lekezo te ya bana zo te ya foyer. En tout cas eza sumite komika na ba YouTube ekomika na ba nzonzing omona kaka baoke koteka na poto esalabo obimisi lo moronde na kalezaki ki ba obimisa ba pièce ete ya ba foyer parlo ngolo bani lelo presque ba pièce mingi ozomona pour zape ancien na makambo ngo naza ancien mais lelo voilà lelo ba pièce mususu osala au moins mususu osala pièce omona mususu tata na sens te. Au banda premier épisode ti oyeba ndinga comprendre pièce wana te mais mutu mususu so asali pièce ozo sentir que pièce ndinga ezo kendele na ndenge ko sukela en tout cas mukile eganga ndeti banani so basali pièce mingi président Lombe mingi président Omar bon au moins président Omar inda président no yango tie na kati so asali pièce biso nyonso au moins so to sali net ngapa na bango na groupe na biso so sali pièce en tout cas toteya boteya kapenza wana retour à ba fan to yo monde mto mikumisa nazo mikumisa ndeza retour à ba fan ponga za kuso na oleka TV te malo to oleka te mikolo okomi mwe na TV to linga oleka leka donc yo tika loka malo lita local oboko mano international pe na okoma ngonga nzambe beta na okoma mais quand même oza patient pour 23 ans de carrière wana ovandi kaka pour ozila basusu bakoma apprécier aye 4-35 ans par rapport à baleki mususu na vie te baleki mususu bapeli basimbi ka kisi théâtre za kisi pe ya solo simba kisi na vie eza pena kisi pe ya solo ba mususu basimbela yango posa anda simbela on passe ba succès na ye akene mbao mais mbao eza mabe après sima retour les beta tamso beli boma tamso pokufi ne mama Lolita vana noka soit toza lokolo kilo to naza nga lokolo kilo te moi ma famille ton hypocrite toi ça c'est pas fait peu de choses mama Lolita na comparé na bisi la 25 ans de carrière yo 23 ans nga 23 ans et 42 ans kawa et 42 ans mais t'as peu ba porte en zonzing mama Lolita nando beta siko ndo pesinga conseil fana nando beta pona kende mbao ouais puis apparemment la monyo za mutu mo trop timide nga pa na provoquer yo na provoquer yo poso la tiko wa boto teta linyo ko tende to yo balaka ba pesa kati to la linyo nga penza turo na obeta porte banzonzing nyonso en tout cas na obeta porte na okota fo nga pepe na teka mande ba misu ba oteka bon ozali na kitenzi te mais na zelo babi omoni ofandi na ota na musika o jimeno na musiko ba ndenge na kokanga nyamana na zamba président Omari a sala bino ba interdiction te que ndoka bozana bozela nanu non
ya pekisaka mutu te so okende nzonzi me yebaka ya répétition ya oza po tozala na répétition chaque samedi na 9h suka 12h esalama wapi esalama na avenue du stade en face kana mama chaque esika banda kofanda boyeka kota mama chaque azaka banda voilà vraiment mama Lolita tosepeli koyamba yo n'étape onde ono vidéo azolekisa lilobani okoko yebisa ye. Ça me fait mal au cœur, mais papa, pour nanga mabondeli kaka. Eloko leki nzambe zate. Babi ya kaisala ya nzambe. Eloko leki nzambe zate. Oyo osala yo bongo. Soki ezala onka ya bato mukili. En tout cas, vengeance nzambe koza. Mais soki ezala nzambe nda permettre yango wana ishan la. Mais soki ezala ya bato mukili vengeance nzambe et ça po ndengo zana ozaka na likambo mutu te. Oseka na mutu nyonso ozalaka bien na mutu nyonso mutu akobengisa okojouer na mutu nyonso ozalaka no nini te mindondo te nde bato mona ba artiste mususu obengi aza mindondo aobude poya mais toi tu es simple en tout cas nzambe nanga abomba yo. Et mon nous vivant hein ngonga yango boyebi muninga na pasi to mona teke o likambo moko ekoinde bisika bokotelema nini bino ba artiste bo sala pour que bokende kokutana tana ndeko na bino wana bon ba artiste tokendaka kotalizaka te ke tokendaka to belelaka na TV to ekotala ete tokendaka kotala mais nyonso ane talaka sokoda papa masumu nda asoki pala makambo wana. Je pense que papa masumu asoki pala makambo wana mais depuis vidéo abandi kobela assistance à papa masumu ezali ANTPCC ye azaka pe mokonzi kunati na kata NTPC nde bango ba olandela makambo bino tant que pe artiste auto soulever lo ka Sokoda boza filié na Sokoda pour le so likame koi Sokoda ko kalisa pe à travers mais ba susu ba ignorara ngo bon wana bango yo pena pe Sokoda landela ka yo ngabutu ndeza boy papa masumu alobeke funa sa tuna bimisa carte na yo pe ya makambo etali ya ba soins médicaux maman première dame apesaki ke ba to sala ngo bimisi carte na yo makambo nyonso ozala na kimia na kata NTPC naza kata ele kandeni oza so mutakufi za cotisation tous les groupes nebeka eloko liboso lo baso mutakufi boso mutana na bomo yo soki mutaza pe maladie ba okene na hôpital ya mama Denise ezali le mama Olive azaki pe ya mama Olive mais nyos balandela yango male soki pe tokoki te tobela pa bakonzeli ba transférer ake poto bia ka Afrique ici ba ke soigner mais lelo yo le kondi ma président Masumu structure na bango mobimba sala msala NTPC contrairement to mona bande ko msu balila na kombo na bango batika poste ba kende po mosala malunga mona na te bon na ebite mona mutazana ndenge na ye na ebite ndenge yo zo mona bonga na mona ka alandela biso bokoza na problème pa Masumu so bo bengi osani akoya apesi bino ba raison nini oye bokoza la bolandela makamna bino na nini titi na NTPC bolandela aisa mike to sala boy to kende to zonga boy soki pesa ke likambu ya mbongo okende mbongo alete bimaka mbala moko te mbongo alete bimana na ba condition moko ta mususu pe bokoza bino mo bo dépenser ya bino après mbongo alete ekopima. Vraiment maman Lolita ota la caméra au solana baninga no ba artiste pour ndenge lobeli ma mususu ndezo kende malamu te ko faire souffrir baninga na ba maladie ko panza baninga bisika bazali makambo belé message nini o européen message ezali ke yo muto yebi ko sala baninga mabe na monde art na monde théâtre tika et ko apporter yo eloko te et quoi apporter yo eloko te ke obokela muninga maladi osala bo okozwa nini mutu ana soka kufi okozwa ni soka zana bana na ye leo to moni pour de richesse akufi me bana ba hotelingana atande ko moko te okene tala bana wana à part les anciens ndeta musuto soki pata musubo kepe boleki botali bana bo kipe bango o amuke kozala bopesi lokola président Marazaki camarade ya papa na bango. Mais en tout cas, alekaka 1000 fois kokipe bana wana.
sikola yo boma muninga bana ba otika ba otelinga moi teke kolela ya bana nezo koya likolo na yo en tout cas tozala bien tozala bomoko tozoka pe lokote Maman Lolita tu es tout quatre émissions mais biloko yo bimise tininga na continuer na question o tu koloba tant yo boma muninga donc ba boma président pour de richesse to akufaki ka bon président pour de richesse akufaki na maladie moko azako bela maladie ya goutte na goutte wana en tout cas azalaka na ye bien après koya kokufa na ye les jours ba kotala ye na ndako ba pese lettre alongwa président ya groupe sans souci nani apesa ki lettre bon tout le monde ba moi sans souci na Mboshilo Kinzonzi alongwa président ya groupe sans souci koganga oya ganga kande akweyaka nde kotsaka ye koma jela na Maman Lolita asalaka nini bazali suku oyokana te na défunte femme ya bon toyebi te bango nde batikala kuna mpo biso ozalaka suku na te mais na kati ya matanga na ye nde mwana na ye nde aobetela biso histoire wana mwana ne nani mwana na ye Laetitia mwana liboso ya mwasi nde te o bato tel bayaki awa bayepesa papa lettre papa lettre afungolaki yango nanu te basololi basimi nzela basayani bakei papa tikali nani yaki ko remettre lettre wana nani président ya o atikali lokola ya groupe sans souci nani Mboshilo Kinzonzi le papa tikali kofungola lettre na nsima nde papa agangi nde toyekomema papa na hôpital kokende mobimba papa akende mpe kokufa yango wana bana batalaki contenu ya lettre yango papa tanga batangaki contenu kasi balongoli ye nini présidente atikali lokola acteur simple mpo ye moko kolo groupe atikaka ye président ya groupe azala wana sko bino boye lokwa contredire ye bolongola ye un moment donné ozalaki caméraman ya groupe sans souci ozalaki caméraman ya groupe sans souci pour des chasses abendi ozala pembeni na ye mais lelo yo to ma grande surprise akoma président donc pour dire que malgré maladie à poudre de chasse cause ya liwa poudre de chasse ya wana peut-être nde biso tomonaka bon ba propos yo tenir réseau engagé karayo parce que lobi ko yo kaka yango na monoko ya na matanga ya papa poudre de chasse oyo asila ekotika biso pour balobi bisika oyo matanga eza mambo ezangaka te basambisaka mpe bembete mowe isi akendaki mpona koyeba nini oyo esalaki oyo biso toyeba azalaka kobela goutte goutte ebandaka kodéranger na tension esili makambo ya mokili peut-être mpo okopesa motu boye na koganga na tension esa nini emati lelo vi ya bana etikali bongo olobi président omari nde moto alikaka mpasi alikaka ata mosu apesaka bana batikali combien bana batikali atika bana misato moko aza na poto lokwa 4 moko mama na ye akenda abotaka ye na poto na misato batikala awa oyo awuti kobala nani oyo awuti kobala eza Laetitia mwana na liboso bowuti kobalisa mpe na groupe sans souci touti kobala na groupe sans souci baancien Audrey nda outi kobala tozali na feti na ye tolobi dimanche ezali le 19 tokabwana bango na 5h ya lelo na bamarie en tout cas vraiment tokomi na biso na suka un mot face ya bato bakolanda yo oyo balandi yo napesi libotanga mobima mbote napesi petite sœur nanga kandi esalo mbote bon président maria oyo yango napesi bacollègue nanga tous les anciens ya groupe sans souci d'Afrique mbote na bino esika bofandi napesi bana nanga nyonso mbote esili nango sinon nazala na bato mingi te voilà merci beaucoup bolandi Maman Lolita bato baza contacter Maman Lolita babengo na numéro nini numéro nanga ezali plus 243 85 31 00 980 oko bandela plus 243 85 31 00 980. Voilà, merci beaucoup Nabande. Konyoso barozo penza libako akolanda émission oyo. Merci na ba remarque to pe na ba suggestion na bino et comme la rabiso.